Bonjour peuple congolais, Wabino Molobeli Yamboka, prophète King, MB Élysée, sentinelle Yamboka Congo. Nasengi naba mapinga na biso FARDC bolembate. FARDC boza mibali botelema bobunda. Ti nasuka. FARDC bolembate. Mena etumba oyo na ekopesa contribution nanga. Na bitumba oyo en tant que serviteur de Dieu, pe na sala na demia, pas un agent, mais un officier de renseignement. Na bitumba oyo ezali Chilombo azali complice na bitumba oyo. Na kotalisa na peuple congolais. Le ministre de la Défense, c'est un Rwandais touti. Rugemba Gilbert. Abalaka Mwasinaye Nyakero Christine. Sœur aînée, il y a Denise Nyakero, le parent touti. Ce monsieur, en 1998, quand Laurent Désiré Kabila Zong, c'est qui va Rwandais, monsieur Oyo Gilbert Rukemba Azonga qui na Rwanda. Na Mwasinaye Nyakero Christine Atikabiso. Avanda ki penda kouane zali tilelo na Ipen na veni Bikela numéro 29 na quartier kuna antenne. Comment nommer un ministre et à défense? Peuple congolais, dernièrement, chef d'état-major adjoint à Nord Kivu à Lobi, nous sommes attaqués par le M23 et les militaires rwandais, l'armée rwandaise. Rugemba a rappelé qui est na ville Kinshasa. Lelo et monisami na polele communauté tant nationale qu'internationale. Là, nous sommes agressés par le Rwanda. M23, ce n'est pas un mouvement rebelle, mais c'est une milice rwandais. Chilombo Atie Libiso, chef d'état-major en charge des opérations, un Rwandais touti, Obed Rwabasira, à Kota pour la première fois na Mboka Congo, na 1996 plutôt, 1996 na arrivé à Afden comme un mercenaire rwandais na Afden. Na sengi na FARDC Bokanga Chilombo, il est complice. Bitumba na Mboka Chilomba uti Burundi yewana ke na Botswana etikala kosala te. FARDC Bokanga Chilombo, il est complice de massacre à Est. Moto yo natangeli bino kombo général Obed Rwabasira. Il a participé à la massacre à population na Makobola na Kasika. Massacre yakamwenasa pour plus de 10 000 Kasayen Bakufa. Rapport mapping plaidé pe dénoncé yango Chilombo nommé chef d'état-major chargé des opérations un Rwandais. Maintenant, le FARDC Bozo Bundisa Rwanda. Mais chef d'état-major chargé des opérations, c'était un Rwandais. Tokolonga ndengenini. Nanda konaye, une femme rwandaise touti. Denise Nyakero. Peuple congolais, nazana mingi ya kolobate. Na sengi na mapinga. Bokanga Denise Nyakero. Bokanga Chilombo. Il est complice ya massacre. Bitumba na mboka, yé na tourisme imbécile. Na tango na zolo banabino, je suis en contact avec Rwanda. Bandego Bazali, na bitumba avec les Rwandais. Les déplacés ya Goma, baza na cimetière Makayo, bazolo la likolo ya batombo. Yozo kumisa Chilombo, mutu edoka, tu es un fou, ou une folle. Na front ya Kibumba, Bakangi, un général rwandais, population a sengiye, hors de route na Kinshasa, na Gilbert Rukemba, bopesa ye population te. Pour la toute première fois dans l'histoire des guerres, na Sena Moi, population, civil, bazo memabilia, na front, na combat. Et tika la kosala mate. Hier, lobby na bino Chilombo a dépensé mbongo ming na armée. Chilombo a kosi bino.
budget ya mboka ekomi na 10 milliards kaka na papier. Chilombo akosi bino réserve ya mboka atali ba milliards nyonso lokuta. Lelo eza jeudi, mais hier trafic aérien et salamité. Bavion ekoki décoller te pour na manque ya kérosène. Pas même un mois. Ba carburant ba mi tuketambola ki te pour na manque ya essence. Peuple congolais naza sentinelle ya mboka. Un peuple se libère. Debout congolais, sauvons le Congo. Avec un ministre de la Défense, un Rwandais Touti, Avani Nabike, la numéro 29, na Ipen, na antenne. Avec le chef d'opération Obed, Rwandais Touti, Rwabasira, Azalaki, un ancien, il y a APR, Armée Patriotique Rwandaise, à Kotimbala Liboso na Congo, na 1996. Alors, yoko soutenir Chilombo. Non, nous avons à la tête du pays un fou. Et vous qui les soutenez, vous êtes des fous. Debout Congolais, sauvons le Congo. Mapinga, Bozo Bunda, c'est bien. Mais Bokanga Chilombo. Bokanga Chilombo. Population ya Kinshasa, Boze la teke, guerre combat, boto la goma, bakoma na Kinshasa. Oyo nyonso, mwana mobali, oya kos, azo kosa bino na Kinshasa, ministre ya communication, Lokuta. Lokuta. Nakan. Yango naza ko dazana yango nazo solo na bandeko naka ya Kalindo basi ya basoldat bazolela morgue tondi na basoldat ya mboka na biso munition ezate poto za na embargo population ezokima bazolala na ba cimetière na batombo. Debout Congolais, sauvons le Congo. Chilombo obengaki Kagame ton frère. Solution ezakaka diplomatique, okoki kolobate ke okangi ba frontière, ozongisi ambassadeur ya Rwanda ya biso na Rwanda ye na Congo, relation diplomatique au rompre, muya ya mbano na yo ezali. Kosaka batu na Kinshasa, mais biso toza na contact na bandeko na Goma. Na eko senga na FARDC bokanga Chilombo. Chilombo, il est comme son père Etienne Tshisekedi. Mitema mabe. Na suki wana video oyo panza yango. Peuple bokanga Chilombo, il est complice. Ayebi nini basolo la kina Kagame. Merci.